Raymond, vous parlez Lumbu. Jacques Lumbu Chico Kouli. Koza bolingo toki pana yo. Kita bando kuno ya musala moko. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Papa na lola nzambe mala olo topesi merci na manso osali kati na biso yo ndo oyebaki journée ya lelo sokokuta na esika oyo po tokende coupole. Seigneur, sois devant de nous comme conducteur, derrière nous comme protecteur. Ni incident, ni accident au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tosengi kimia na ye umela bisika tokokende mpe bisika tokokomela mpe tokozonga ensemble. Zela longo na biso na kombo na Yesu tolobi amen. Merci.
pesi na yo. Kasi yo ponaki ye yo pesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yo pesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga ebongo ngayo yo Yesu yoponinga leno yo poninga mosali pona tatola komono pona nini yangai bomo ipasi minoko mpe kolela me pour tolobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na lititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya samboyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo. Nous vous demandons vraiment le respect au nom et pour ce, la famille formera deux rangées pour que les caméramans puissent avoir les images de tout le monde. Et nous allons avancer petit à petit jusqu'à sa dernière demeure physique, là où la cérémonie du dévoilement de sa pierre tombale va se dérouler. Voilà, je vous demande vraiment le respect au monde. Nous avons formé des rangées, les caméramans seront devant, juste pour prendre les images. Et puis, j'aimerais que tout se passe dans le respect. Merci, je vous prie de bien vouloir vous lever et à former des rangées pour que nous puissions avancer jusqu'au quartier, là où se trouve notre cher Chico Mboucha. Merci beaucoup.
notre cher papa Chico. Nous allons procéder au dévoilement de la pierre tombale. S'il faut rester, je crois, 1 minute de silence en observant la photo de notre cher papa Chico, en pensant de ce qu'il était pour nous. Équipe. Voilà, maintenant, chère famille, nous passons maintenant à la phase artistique. Je crois bien que les artistes sont bien organisés. Vous connaissez qui va commencer, qui va parler, et vous-même, en tout cas, vous connaissez bien. Donc, la famille peut laisser la place aux artistes. Maintenant que les artistes peuvent faire ce qu'ils veulent. Maintenant, on a fini avec la famille. Les artistes prennent place. Les artistes peuvent récupérer la place. Mais pourtant lobby ozali yanga nakonza na moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelanga tolo yaya
Les artistes faisons tout. Les artistes veulent maman. Kanga peo petola kangai tina nini natika nzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya semo Yo na papa bozali moko salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga Yesu, oh ngai na bonza,
c'est toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye, ngai na ye kotombola trone na lola ye, rabi ye lipasa na nkembo ye, ata makasi esili ye papa, yo nde opesaka nga makasi, ngai nasala na kasi nelanga nelanga na yo we, yo nde opesaka nga bilei ya molimo koloe, ya mosunyeza ya pamba e, ya molimo yango babengi liloba na yo shila e. Bomikintisa lelo yo nzamba tombola bino, yawe na bala ya maye lipata na nkembo e, rabi e. Nzeta mobeseka ukakate, elike ya basantu kolo e. Oh, Sunga Africa Food, Papa Moko. Ah, Sungako, Pasteur Simon IPPDA. Ah, Sunga, Sernanga, Nathalie. Ah, Naye Kotombola, Homme na kit na bokozi. Aujourd'hui, je me suis décidé de t'obéir chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie. Toute ma vie, oh oui, toute ma vie, je te donne toute ma vie,
vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie, que ma vie soit pour toi. Je réalise. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.